mingi mokonzi ya mboka na maso ya asali pote ne mwana semi akota na hôpital a mobiliser ba médecin nyonso pote ba sala nyonso ba traiter ye lelo toye kozwa ye parce que mokonzi ya mboka abongisi oyo nyonso ifalaki ebonga na kati ya ndako na ye pote tomema ye totika ye na ndako na ye na ba condition ya malamu ngangu yeke mungu na bweni baba atondo mamingi kwa abisini bwana ko ata kwa mwana ko ata Tanzania. Donc, je vous remercie. Je dis le nom. Maman, le nom est copié. Butamuntu tamafuta kwa kuna nzoa. Très bien. Mafuta malukiri mambo. Très bien. Pardon. ya mboka na maso ya asali pote ne mwana semi akota na hôpital a mobiliser ba médecin nyonso pote ba sala nyonso ba traiter ye lelo toye kozwa ye parce que mokonzi ya mboka abongisi oyo nyonso ifalaki ebonga na kati ya ndako na ye pote tomema ye totika ye na ndako na ye na ba condition ya malamu. To remercier médecin directeur et hôpital oyo ya clinique universitaire na maso ya asali pona ne mwana semi na équipe na ye. To remercier ba infirmière nyonso corps médical nyonso soko tali amour bazana ngwe pa ya ne mwana semi ngamoko naza rempli de joie pona komona comment baza ko batela papa wana ozomona ke azana sympathie ya bato nyonso. To remercier police nationale oyo babandaki kolala awa jour et nuit pour te ba protéger ye pour on ne sait jamais. To remercier bato nyonso oyo bazalaki de loin ou de près na mbutamuto oyo ne mwana semi lelo metindo ya mokonzi ya mboka ekoyaki du fait que rapport médical na ye eye et que eloko ya mabe eza lisusu te yango nde bomoni toye po tozwa ye po akende na ndako na ye na kati ya ndako mase ese esalami oyo ekokaki na dignité na ye. Voilà lelo na bino ba journaliste to remercier bino mingi parce que bo contribuaki quand même pour na évolution ya kimia na kati ya mboka. Alors na ba to na ye ba mikengi ba nini ba ye ba kembalo oyo il faut apema il faut apema nanu pas za mutu bako batela ye na ba policier pote a retrouver nanu vina ye pe ya libota avant ya kokota na makambo na ye ya lingomba. Et tous ceux qui ont travaillé pour que notre président national, Némanda Nsemi, puisse se retrouver chez lui à la maison. Parce que hier, c'était à titre d'intention. Quand le président de la République s'est prononcé en disant « j'ai ordonné » et que Némanda Nsemi devait rentrer chez lui. Et qu'aujourd'hui, ceci est effectif. Donc nous devons en être reconnaissants. C'est vrai que c'est une démarche de longue haleine depuis plus ou moins 3 mois qui a été soutenue par les uns les autres, pour lesquels nous les remercions tous.
Mais est-il que le président de la République a entendu notre voix, qu'il sache que Mwanda Nsemi est son oncle et qu'à partir d'aujourd'hui, un nouvel ère a sonné. Il avait déclaré l'autre fois que un pays dont la population est constamment inquiète ne se développe pas. C'est pourquoi il veut travailler avec tout le monde. Étant donné que le président Félix est son neveu, je pense qu'il est moment, il est l'heure de collaborer avec lui pour que son expertise politico-religieuse apporte du fruit dans notre pays. Je passe la parole au secrétaire général. Je suis M. Wampuna, le vice-président du parti politique Bundiamayala, chargé des questions politiques. Je remercie beaucoup le président Tshisekedi pour tous les efforts qu'il a fait pour qu'on arrive à là. Il sache que c'est mon neveu, que je le soutiens. Voilà. Merci. Entre un neveu et un ami, le choix est clair. Voilà. Je le soutiens, qu'il me soutienne et il verra que ça marchera bien. Très bien. Parce que de saboter, c'est saboter mon neveu. Et je serai condamné par les ancêtres. Merci. C'est mon neveu. Merci. Qu'on se tienne la main avec lui, qu'on aille de l'avant et tout ira bien. Merci beaucoup. Tout ira bien. Dans une situation difficile, ça nous devons le reconnaître. Sur tous les plans alors, que ce soit sur le plan logistique, que ce soit sur le plan des fonds même pour encadrer cette situation. Donc sans vous, nous ne nous assortirons pas. Mais je pense que nous resterons reconnaissants envers vous. Comme vous l'avez toujours témoigné, qu'il est votre frère, qu'il est votre type, ça c'est mon terme, continuez à les soutenir, parce que vous avez déjà fait preuve. Donc vraiment merci. Sois le bienvenu dans notre famille. Merci. Kaka. Oui, ça va couiller. Kaka mbasi. Ngutalanga kwanda. Makesa. Ngangu. Yeke. Mungumu na bweni baba. Atondo mamingi. Wakulu. Kabisini bema na kongo. Atapa ntumwanda kongo. Atata nzambe. Nzakwa kumuyenge. Tanzania kakunyikila mumakono kakusiamisa masivo muma wasilwa malungana mwangimbita zazingi mbamba nikazikono kanzisa mumu sikawa na yetu ndungu na yasilwa izila. Le national a lobby boy. A remercié Bino. Vous à la kimia. Boko zonga nda. Zonga bandako.